On y va? Mbote mama Patricia Nsea. Mbote papa Edi. Etikali mikola kotanga maponami makosalema bato bazomituna makambo mwa ebele tokoloba nini seni lelo zali wapi na kolengela maponami? Seni lelo na maponomi aza presque na suka. Tokomi na suka ya déploiement ya ba matériel na biso, ba item na biso, notamment ba isoloir, ba machine à voter oyo tozobenga sikoyo ba DEV, dispositif électronique de vote, ba PV, ba bulletin de vote, ba isoloir, biloko nyonso wana seni akomi na suka. Suka nango vraiment ekozala jour ya vote parce que wana il faut to déployer ba matériel pe na ba bureau de vote. Depuis lobi tokomi na suka ya formation ya ba membre bao bakosala na ba bureau de vote. Oyo tozobenga dernière cascade ya formation. Et après wana je pense côté seni toza vraiment sans crainte élection ekozala le 20 décembre. Tokoloba nini bokutani ata na kokoso moko te? Bakokoso ezali wana ekozanga te. Bakokoso ezali parce que pour que matériel elongwa na antenne ekoma na site de vote eza pe ba place mosusu eza distance. Il faut bokende na ba boato, il faut bozwa ba bateau, ba nini biloko nyonso wana ezosala que seni azaka na ba difficulté mais tozokoma na suka nango. Mokambi ya seni alobaki mikolo mileki ke ete mbulamatari epesaki mbongo na 75%. Toloba etikali mikolo ya kotanga penza sikoyo bozwi nyonso esengeli? Lelo pe tozwi mosusu. Donc côté mbongo wana nakoloba que gouvernement asali tout pour que apesa mbongo ya élection ndenge esengeli. Biloko nyonso etiami kasi ezali pe na likambo ya batali ya maponami na ba témoin ya ba parti politique. Bosali nini po bato wana bayeba kozwa ndingisa kosala mosala po bafunda bino te par exemple na bozangi crédibilité to bondimami? Nazangi toza na 4e cycle ya processus électoral. Na oyo tozosala sikoyo esalamiki déjà na ba processus passé, notamment accréditation ya ba témoin. Candidat nyonso ayebi que na élection il faut azala na ba témoin. Ba observateur pe il faut ba s'accréditer na ba journaliste. Côté seni tosali ba application na ba site na biso ou ba témoin ba observateur bako télécharger ba formulaire na site ba compléter et puis ba déposer na seni. Vraiment côté wana tozo sala tout pour que d'ici jour ya scrutin tozala na problème te ya ba accréditation na ezo salema. Lelo Union européenne ezali te na kotala maponami. Bon eza pe na likambo mosusu ba francophonie bazalaki te. Bino bokanisi nini kopesa bino crédibilité to ekozala nini mpona bino? Papa Edi peut-être oyo boyebi te seni esalaki tout pour que ba observateur ya Union européenne ezala na Kinshasa. To salaki ba procédure ebele na bango, to accompagner bango na ba démarche nyonso, mais lelo soki baza te ezalaki mawa mpona biso ya komona que ba observateur ya Union européenne ba annuler mission na bango, mais processus ezo continuer. Nanu ba candidat ezo continuer na bao bazali nanu ba candidat ba signé te code de bonne conduite etikali mikolo ya kotanga yango pe esalaka ke bato bandima maponami bokende tia maponami esalama code de bonne conduite endimami esignami te na ba candidat. Na 2018 code de bonne conduite ezalaki te mais élection ezalaki. Na 2011
ngai nazalaki mandataire ya candidat président moko, code de bonne conduite ezalaki, bacandidat mosusu basignaki te, mais élection ezalaki. Même oyo, même si bacandidat mosusu basigné te, tozokende na baélection, parce que bamosusu bazoboya kosigné pas mpona intérêt général, na intérêt ya population, mais peut-être mpona baintérêt bango moko. Alors ekobloke pays mobimba mpona mutu moko. On ne peut pas bloquer pays moko ou pays mobimba mpona mutu moko aboyi kosigné, je pense. Bazali 26 to tuku mibale na motoba o batie bango nyonso na ta moko te na koyebonga na yebi basigné. Parce que biso moko totiaki lisusu te. C'était prévu na jour ya cadre de concertation ya bacandidat président amendé avant signer. Mais tant ezalaki tellement mukuse que on n'a pas eu le temps ya ko amender document wana na ko signer yango. Donc tokokende na maponomi sans signature ya candidat président, de même que candidat mosusu baza na code de bonne conduite te. Lelo batole bazolela carte électeur na bango ezate ezomonana te, misusu ebungi bon mpona kozwa duplicateur eza mwa pasi bopesi ye nini wana seni déjà azwi solution nango. Baoyo baza na carte d'électeur te, mais basenrolaki jour ya scrutin bakoya na bureau de vote. Il y a liste électorale, il y a OMI, bao s'enregistrer na application na biso Seni mobile RDC, na application eza na SMS, bao s'enregistrer déjà comme OMI. Seni azui temps ya ko enregistrer bango na liste oyo totindi déjà na bureau de vote. Bao mosusu bakoya na carte d'électeur eza illisible. Soki kombo na bango ezali bako voter. Soki kombo na bango ezate wana bako voter te, parce que on ne veut pas permettre bao s'enrola qui te va voter. Bao pe bakoya na bakoya sans carte d'électeur et que kombo na bango ezali bako voter. Wana to sali yango pour permettre bato nyonso ya ko voter. Bongo bozo banga te ke likambo epesa confusion bafunda bino na po bato bakoya alobi nga nazalaki na liste me balongolaki kombo na ngai esengeli na vote tout ça bamosusu bakofunda bino makambo ebele ya tolongolaki bamosusu parce que basenrolaki plus d'une fois bawana baza na baliste baradie non baomi to bato babosanami na bato bolobaki kombo balongolaki bango mpo batiaki photo ekozala mwa mobulu. Soki oza omi et puis oza na carte d'électeur te wana tokozwa yo te, parce qu'on ne veut pas encourager bato basalaki enrôlement te baya ko voter. Vote eza ya ba oyo basenregistraki. Soki yo osenrolaki te, en tout cas oza na temps, il faut pas oyata na bureau de vote te. Likambo so ezali oyo bayi opposition bazoloba loi eza na mwa confusion na kati epesi bino ndingisa kozwa ba résultat na nzela ya digital, mais en même temps elobi ke ba résultat oyo eleki ezali ya kotanga na maboko na likambo wana bosuka wapi bokozwa ba résultat ya bakozwa na machine poni kende mbango na koko so ezalaka awa to okopenza kotanga moko bureau de vote ndenge basengaka. Loi na biso ya oyo loi modifiée et renforcer dossier wana parce que était ba vote manuel, vote semi-électronique na vote électronique. Mais biso seni ya président Denis Kadima tokokendeka na vote manuel na semi-électronique. C'est-à-dire tokozwa ba résultat oyo ekobima na ba urne, mais aussi ba résultat oyo ekozala na ba vote électronique oyo ekobima na ba clé USB. Toko suki sana koloba nungu ezali même na bato batalaka maponami
baza kobeta tembe ate etikali mikolo ya kotanga bino bolobi nini mpenza maponami makosalema to makosalema bakopusa ndenge bamosusu bazoloba to nini? Élection eza le 20 décembre. Oyo azolobaki élection eza te, eza pe stratégie na ye pour que baninga basala campagne te, ye moko azala sur terrain. Mais élection na 20 décembre ekozala. Matondo mingi mama Patricia Nseya. Je vous en prie. Matondo mingi.